Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Obizoni ozona pile rebutike Tokota na biso tolata Voya simba mboga tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obizoni ozona pile rebutike Tokota na biso tolata Voya simba mboga tala Obizoni ozona pile rebutike Tokota na biso tolata Voya simba mboga tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obizoni Comment irebu ozana selembao ozana bumbu ozana makala ozana changu okopona ozika transport moko transport ya Victoire Gambela na lobi bien Victoire Gambela référence à bongolo so ko yiwa na bongolo ba mbala moko okoti otuni avenue irebu za wapi bala kisu avenue irebu numéro A37 wana okuta Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Eh! Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone Ezali 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozwa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Bonsoir na peuple congolais. Wabino Molobeli Mboka, sentinelle ya RDC, président ya parti politique la sentinelle, la voix de sans voix. Lelo na zongeli bino lisusu, toza na période moko oyo otie ngape na tie. Denise Nyakero, la lesbienne rwandaise Tuti, elle qui dirige plutôt la RDC, atindi batu na mboko yo. Bazana Cape Town. Batu baye, délégation wana, soi-disant, baye ko négocier, ba gouvernement mboka na biso, ba négocier na kuna na Cape Town, pona di kambetali, courant na mboko ya Afrique du Sud. Awa délestage za mubulu, même na ba quartier résidentiel, courant zokende. Sama lukonda yete, Denise Nyakero atindi batu na ye, ba négocier, pour marcher wana, ya courant ya Zwambongo. Lolenge deuxième hôpital ya mboka na biso Sendwe asali ete a privatisé yango pe a privatisé hôpital Sendwe. O eza deuxième hôpital, premier hôpital ezali Mama Yemo, capacité à 2000 lits plutôt 2000 lits. Sendwe eza na capacité à 1200 lits na yebisa kibino. Peuple congolais, Félix azana droit ya deuxième mandaté parce que Chilombo azali Mario et pas ya mwana mwasi yo Denise Nyakero. La présidente de la République c'est Denise Nyakero. Joseph Kabila yebi, Paul Kagame yebi, ba occidentaux ba yebi, ba lakisa biso nde Chilombo.
yango monaka mwana mwasi azala na acharnement contre mwasi ya Chilombo Gisèle Mpela ye bayana ye bazongisa libala pona nini atalela bango kita ya Congo akamata makambo ya Congo a diriger Congo bandeko ngana betaka pièce contre pièce yambona balancer bino image président Macron asalaki message ya vœu roi Philippe na Belgique roi Charles III na Angleterre Biden États-Unis Sassou Nguesso na Brazzaville Lorenzo na Mbokoyo Angola azalaki ye moko pour président c'est une institution Chilombo azali institution mais mboka na biso na lobelaka bino ezali dirigé par mwana mwasi oyo Jézabel la lesbienne la prostituée elle mérite tous ces noms parce que azako se prostituée la Didier Boudimbo na ba mibali mususu elle est aussi bisexuelle abimakana mibali abimaka pena basi équipe wana yé pour la makamba lotiliki ba pesa RDC et fournir courant na mbokoyo na kati équipe wana tchaki batu mususu bazana awa na Johannesburg j'habite na Johannesburg na suna Bruxelles te bakende bokino ko assassiner Élysée keba okokanga ite nazana somo na yote batu wana bazana Johannesburg équipe bayaki makamba lotiliki ya baba pesa Afrique du Sud courant bazana hôtel na kotanga kombote na Cape Town esika pe bayawa bakuta na Moulaja sisi Moulaja ambassadeur qui n'est pas encore accrédité na Pretoria bazana Johannesburg ba petit boye bokozonga te boko kima to bakokanga bino ba service à renseignement ya mbokoyo baza informé Hélène Zile aza informé batu ya opposition Malema aza informé présidence ya mbokoyo baza informé ndenge baboma ndeko azalaki opposé à Paul Kagame nano azalaki complice Karega Vincent babengana ye Moulaya soki Moulaja bako bengana yo ambassadeur qui n'est pas encore accrédité otindi batu boni batinda babomanga bakokate okokangate ngaza mupepe ngabangakate okokangate la parole de Dieu déclare ce que l'homme aura semé Genèse 8 22 il est moissonnera et s'il a déclaré la reine spirituelle retour à l'expéditeur beaucoup ça l'a confondu et couvert de honte penazo prophétisé Denise okufa liboso nanga Tanga Ésaïe 44 26 Dieu confirme la parole de son serviteur accomplit ce que prédisent ses envoyés ozana tana sonité yo kombo neza Denise te kombo neza Louise tangu nyoka longo makangu na yo memaki yo na Londres kombo neza ki Louise kombo na yo babara na yo ezali Louise Nyakero. Tu es né le 9 mars 61 oza mukolo ya Chilombo bakangi yo na bosoto salaki bandeko no basengeli yo belle de liberté provisoire okimi na Bruxelles olongwe na kombo ya Louise otie Denise olongoli date à naissance otikaka le 9 mars otie 67 Denise Nyakero obosa nike na Londres mondeko na kotanga kombo na ete po bandeko so binatanga bakombo na bango te ndeko azalaki no ndako moko atikala ko balote bovandi le ndako moko Denise Nyakero la rwandaise toute la prostituée la lesbienne mobali abimi alba ke musala nzambe bolingo na ya zongisi ababosa ke loko atala boy akuti yo ni na mobali mususu na mbeto Félix Chilombo mwasi nde yeyo Badibanga Sami Badibanga Félix Oyebi Denise Nyakero na Sami Badibanga alie manga etikali mukokoli apesio mwasi nde yeyo oya bimana kimbuta abimana hipotums Félix Antoine Chilombo osala lisusu okendaka susu na réunion conseil des ministres était po bazo sekayo ba ministre nso bayebi ke mbanda na yo Didier Boudimbo baluba boza wapi chiba uyangoyo baluba boza wapi
caméra abotola vitel abotola mida te caméra bala mida mais oyo azobima na mwana mwasi oyo Maman Coco né en 1961 maintenant ça a 62 ans plus âgé de Félix otindi ye yo Denise otindi batubo qui loko éliminé ce que je dis est vrai. Bota la vidéo au peuple congolais 100 millions de Congolais vidéo et l'équipe en Caraboui vidéo et l'équipe 100 millions de Congolais bakomi logo ebimi République démocratique du Congo présidence de la République message ya vœu ezalaka président za institution moi si na été mbana na été ba constitutionnaliste na tuni bino bandeko yo basala droit ata nazali criminologue moi si a président za na statut mon côté na pays mais botala Denise Nyakero nzembo ebeti logo ya présidence Chilombo Vandi Denise Avandi banda mokili banda c'est la première fois na se moi message y avait bazopesa mwasi na mobali c'est pour vous dire que la République démocratique du Congo est dirigée par Denise Nyakero et le RCD Goma. Chilombo ne représente que Denise nangoloba mingi te. Très chers compatriotes, l'année dernière, à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin, c'est le moment propice pour dresser un bilan. Il y a certainement eu de bons et de moins bons moments, des réussites et des échecs, des hauts et des bas. Cependant, l'espoir est toujours permis, il n'y a aucune fatalité. En effet, vous avez peut-être versé une larme au courant de cette année. Fut-elle de joie ou de peine? La bonne nouvelle est que l'Éternel... Nakati epesinga kanda ezalakate. Denise Nyakero dirige la RDC. Chilombo Aleki, na président de la République. Chilombo représente Denise Nyakero. La vraie présidence, c'est la sorcière, la lesbienne, la femme bisexuelle, oyatindi batu, bokenoko bomedize. Denise obomangate. Okufa liboso nanga. Chilombo bino ba luba bozo luba pouvoir na bino pouvoir eza ya bino te donner deuxième mandat à Chilombo yali donner deuxième mandat na Denise Nyakero c'est elle qui dirige la République. Pourquoi elle n'était pas en Mbujimaï le 30 le 31 et le 1er? Pourquoi elle n'était pas en Mbujimaï? Azalaki na maboko ya Didier Boudimbo aboyaki doke na Mbujimaï. Denise Nyakero alinga ba Congolais te ayina ba Congolais. Et je vais vous balancer une vidéo pour la ressource. Il y a ce monsieur, il a fait une très belle analyse. Il faut allonger liste et ces gens, Nazolo Bango en connaissance des causes, parce que Mobutu a vécu ça aussi. On ne pouvait pas s'imaginer Bato Badiana Mobutu. Babaluka basala ba documentaire balobi il n'écoutait personne. Il se prenait pour Dieu. Abane komu so sobina. Okamwate. Sokozana bon tu verras un documentaire sur Félix Tshisekedi. Mais ma personne les ressources au ba ko interviewer na documentaire wana. Okomona ba bilongi kaka. Soit conseiller spécial, soit conseiller principal, soit conseiller sokinani. Ba ko kaka batu kaka pembe na yo wa. Okamwate. Parce que comment Batu Baboko soit courage. Semble-t-il aussi Bango Bachayo Maboko. Bobo Salelo. Mais ils t'ont aidé à échouer. Où? La province d'Ayomo. Kassai. Baliembo. Non. Seule déception ne suffit pas. La déception, le terme est petit. On a décrit une attitude de Sengelos à la par rapport à dossier haut. Les gens doivent répondre. Et sévèrement même. Les gens doivent répondre sévèrement. Comment Bagogo Liambo on a une année électorale? C'est que chèque est Moussicate. Ceux qui voudront ton échec, Bagogo jamais d'opposition. C'est que Bato Bazo Bundisa régime Nayo, Basa tout autour Nayo. Mobutu est allé seul. Chilombo yoki, Bato Bazo Bundisa opposition, mais Yozo Bundisa opposition.
tala bato bazo raisonner makasi boye. Denis Nyakero walingi balkanisation mboka. Denis Nyakero na découvrir c'est elle la présidente de la RDC. Elle est représentée par toi Chilombo. Tango ndeko mwasi Gisèle Mpela aeko découvrir makambo zandu Denis Nyakero ngobila biselele balie mbongo ya batu balie ba millions ba pesi bango avance po batonga ba supermarché ba cotissionnaire bakamati ba refoulé Gisèle Mpela ayini Gisèle Mpela peuple congolais na bato maboma bayebi ke Chilombo a échoué pièce contre pièce na bato maboma bayebi ke Chilombo a échoué. C'est celle qui dirige notre pays, celle qui est la présidente de notre pays, c'est Denis Nyakero. Atili batwa bomanga, baku bomanga te yom to kufali bosolanga. Pona nini na découvrir que Chilombo sa étiquette, na découvrir que Chilombo sa Mario et pas ya Mama Coco, Denis Nyakero. Tala na batama boma. Basi mingi kwa kuna boma, betoke tala iti lideri na benoke vote. Ulukanga la masiala bukaisa boma ya ni uyizidila. Betome vote batu amvimba Kongo misere na misere. Ya turu yai nzambi betuke vote dilau. Samu Kongo nyonso beto la uka. Mubaka ba kolege. Nabata maboma baebi ke Félix o échoué. Nabata maboma baebi ke Félix o échoué. Yo Denis Otindi Batu, baya ko négocier électricité en Afrique du Sud, c'est normal. Mais ça marche na yo. Ndenge 27 blocs pétroliers, na 3 blocs gaziers, bo solo lina makangu na yo, petio yo Didier Boudimbu, bo teka ya mona biselele, Chilombo ndimi. Soki Chilombo omelaka masuba ya Denis, to tufi ya Denis ya bakoko ba Congolais nyoso te. Soko po melaka ba période na iba makila na ya liesaka ya mwa achao na gua, achao na mono eza ba Congolais nyoso te. Denis tika kindumba. Tu es né en 61, kosi 67. Otika laka ni liboso ya mwana 76. Moko bota ete na 15 ans. Alors, otinda batu bo kende bobo ma bishop, bobo ma Élysée te, ngaza serviteur de Dieu, je suis un oint de Dieu. Oya siminga simi prinel ya liso nzambe. Oyebi alliance na ngana nzambe te. Kimbanga bundela Congo. Desmond Tutu a bundela Afrique du Sud. Martin Luther King pasteur a bunda pour natina les États-Unis. Alors yozo diriger Congo, bobola kisibiso Chilombo, bolingi deuxième mandat pour balkaniser mboka. NON. Chilombo a yebi ango. Paul Mundabi, assistant à Chilombo a yebi ango. Osali mwana mwasi yo boye Gisèle Mpela. Oboa kele na malade ya mpese. Ba pasteur ba botol ba bondel na Kinshasa esimbite. Et toi la Gisèle Mpela ozo bundisa yango. Ba tout ça ozo comprendre te pourquoi dans la parallélisme entre Gisèle Mpela na Denise. Non, mwana ya liboso ya Gisèle Mpela. Antonella, elle est née à 2013. Mwana né mi balé na Félix. Féliciane a bota en 2017. Mais Félix a botate na Denise. Christina Nyakero. L'autre fille, Serena et Sabrina. Baza bana ya Félix te. Félix, soit soin ya futa pension alimentaire ya bana Gisèle. Ngaza nzambe ya baeba boakama, nzambe ya baeba sekama, na nzambe ya baeba tikama. Oyo mwana mwasi oyo leki ya Jekoko Sylvie, elle est mariée mais bisexuelle. Basangisa kasu mzoto na Denise azolo bananga tozana ba photo ya ngombe. Mais oui, Denis tala ngala za mupepe. Gisèle Mpela na 2020 na Kinshasa na basoda na peseki basoda bakengelake. C'est Félix. Azova na venini. Avenue Diringi na ma campagne. Denise aya che mutu kawana ya couleur grise. Babimisi mesa muke bache 3 paquets cigarettes ba film bazo contrôler ko bimana ko zonga ya Gisèle Mpela.
parcelle en face c'est qui a baluba ba sombeli bango ba kiti ndako ba pesi bango bandako bazo futela bango ndako na Denise Nyakero botala mabe ya motema mwana moso Denise Nyakero hein pe garde corps rapproché ya Gisèle Mpela Marcel ba somba ye Gisèle Mpela zo voyager azo kanga ba photo ti ba découvrir ba bengana ye ba pesi cadeau na Gisèle Mpela ya Ngombe Denise akanga ba photo Marlène Ntessa, moi si à Pétio, Dieu merci Mbokani à Betaka na poto. Boyebani na ye, aye ko brutaliser Denise Nyake, plutôt Gisèle Mpela. Ba garde corps ba boya kota, ba to futaka $2000 par mois. Chilomboye obengi na 2020. Gisèle Mpela, bima na ndako na ake na ndako na venu 3 vallées toujours dans ma campagne Denise atia batama liboma mi balé liboso ndako moi na mobile croyant que Denise cette dame de Gisèle Mpela côte sakaba mi balé ndenge F delta ngayaki bachaki batama boma azo sala kaka tout pour Félix akabona na Gisèle bayeko kabona likambo ya grand marché pour Gisèle a pesi rapport yozoli okangi mama ya Félix okangi IDPS okangi Congo mengana tiakudi okangi bisote okangi baluba ndeko na bino azosala chibau o eza o mwasi ya Félix azosala kindumba pe bolo bakaza moi première dame elle n'est pas première dame babala yete une congolaise apportaka yo plainte na 2015 yo nani Denise Nyakero bafunda yo na congolaise mo apporter yo plainte abi c'est une femme mariée police et le bino azal célibataire bazana na Félix yakato vanda 2015 2016 2017 2018 ba pesi yo pouvoir au simbisi ya Chilombo eza yakato vanda na poto ezalaka mariage civil d'autres ezalaka te bato abana na après aza première dame te otinda bato babomanga okokanga te na mututu oyo Denise azotinda okosambwa bino boza na Cape Town bozo coopérer makambo ya électricité ya na Congo courant ezate bazwa courant na Congo eleka na mboko oyo c'est normal mbongo nyonso na Denise Nyakero Chilombo n'a rien à dire na sibino vidéo na batama boma après yo fille yo Sylvie Mulumba tozana ba photo na bangombe ngombe on ezali cadeau ba pesi mama mokonzi Gisèle Mpela Denise akanga ba photo akenda na mboko yo Benin mutabengisaka ipetio yo Buron Mpela ozalaka na ni productrice na yo ya obi leki nanga yakawa na ebi ba tradi praticien ba soigner yo mpese nzoto mobimba bako ale Denise na petio Sylvie bako laksa bino ngombe photo ngombe yango yo ngombe azo ngombe kota na avion kende na Benin tout ça est un mensonge peuple congolais bozala mutako sabinote Denise est la présidente du Congo celui qui les représente c'est Félix donner deuxième mandat à Denise à travers Félix à Félix donc qui représente Denise c'est la balkanisation totalement Denise na ye ko ebisa yo na kokufa sikote okokape ngai te yo kokufa liboso na ngai tala likambo Denise asali azui amiral Chims mona azalaki makangu ya Daniela ndeko ya Félix acha ili na ndako ya mama ya Félix na Petinias ndako na bacha ba caméra partout mama ya Félix azo sokola ba vidéo nyonso wana azola tabilamba ba vidéo nyonso wana eza pa ya Denise alakisa Chilombo soko sakani nanga ba camarade nanga ba ko balancer yango wana nde mwasi une prostituée ozangata soni muta devierge yo ezambwa yo bimana bambwa muta liboma devierge yo mena poto bimaki na bambwa ozalaki mwasi ya Sami Badibanga mwasi ya Nyoka Longo mwasi ya Kimbuta ya Hipotums atayo moko Félix otalaka mwasi te oyo pena Gisèle Mpela bio yuko Thomson na kati ya frigo ça 17 ans non Félix na yaki ko yebisa peuple congolais
mwana mwasi oyo alobi mutu nange kozala na se ya yo nde kozala na se Denis tika kindumba oza mukolo ya Félix ozo tika la mutakala devant petit Didier Boudimbo bino baluba bovandi Didier Boudimbo oyo akobota yo te ba mama na biso babota na ba 15 ans 16 ans ba yo za mwana 76 au 61 na 15 ans akobota yo Didier Boudimbo baluba bovandi pena bo Didier fia sala kindumba pena kindumba na miso bato bovandi na bino na anesili République démocratique du Congo président de la République bangomi baloyo bapé sa message ah non peuple congolais non Denis nazala Johannesburg batuno ba okanga bango à suivre merci bandeko ozali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezalina maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezalina climatiseur ya tongo ezalina ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis a ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na katana kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kat nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te. Oui, appartement na biso o mama Bijou Lobaka, appartement simple. Toza na deux sortes ya appartement simple. Toza na appartement simple o ezali ya $15 par jour. Tozali l'appartement simple o ezali na $20 par jour. Mama Bijou soka koloba $20 ou 20 €, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na $20 par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na $25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou Lobaka ndako ya $15. Zwa yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou. Avant ça osala à compte na Mama Bijou. Benganga la pesa au numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso ezawana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre.
Tika eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba duvet, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci.